Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Daeli, mwasi kitoko. Daeli asololaka penza kitoko makasi, ajwaka pe kitoko, azalaka mwasi moko ya forme makasi. En tout cas, soki Daeli alati olobi wana mwasi aza. Yazala kitoko na ye, azala na maquillage, to sans maquillage, azalaka kitoko. Donc azala naturel, to ba maquillé, to yemi moko mitie maquillage, azalaka kitoko. Ngana loba nanga chaque jour ke beauté na ye penza na bengaka ye mwasi nzambe parce que azala mwasi kitoko. Mosusu il faut to kumisaka pe baninga. Soki omoni mwasi moko boye to mobali moko boye za kitoko, il faut ko loba kango. Daeli azala kitoko makasi, kitoko penza ya beauté azala pe kitoko makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, lelo toye lisusu na makambo mususu kandenge zalaka. Bino moko deja bozo mona ba miniature na biso, bo mona deja Daeli alati robe ya mariage, aza pembeni ya mobali. Kandenge zalaka. Donc soki bomoni biso toye penza to sali ba émission, c'est que mituna eza totalement ébélé. Comme vous le savez, et surtout avec Étoiline Inès TV, tozalaka awa penza pona kopesa bino ba information oyo ezalaka totalement exact. Yango penza soki tomoni mituna, en tout cas tozalaka pressé te ya ko répondre, mais to préféraka au moins to kota penza na otolobaka, to kota penza na cc na coin wana na ba information nyonso tozwa penza ba information wana pe toye to pesi bino toyebi ke en tout cas confusion et kozalate. Alors avant to kota vraiment na émission na biso ya lelo ya ko répondre soki Daeli a sala mariage, soki ya bali to nano bali te to inzalaki ndenge nini pona nini alataki robe ya mariage, alors na osenga nanu na ba fan nyonso ya Daeli. Je sais que sur 100% ya ba fan mibali baza 90% oyo basepelaka na Daeli, 10% ya basi oyo basepelaka na Daeli. Alors na osenga na bino ba fan ya Daeli, bino nyonso 100% ya fan ya Daeli en tout cas, kandenge zalaka, bo commenter na vidéo oyo, bo aimer vidéo, bo sala pe partage et pourquoi pas bo s'abonner pe na chaîne na biso qui est Étoiline Inès TV et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Et puis ceux qui posent na moi ba question to boza na moi kandenge zalaka boza na posa peut-être ya koyeba biographie soki ya nani, en tout cas botika la biso na ba commentaire wana ekosala biso bien. Baloba kaka ba commentaire kaka wana penza esungaka makasi pona bandeko mosusu oyo bayebi teke na chaîne na biso pe to salaka ba biographie ya batu. En tout cas bokotaka na chaîne na biso bomona ba biographie neti ya ba belle vie Candila patronne à qui nous saluons en passant, ba biographie ya Mams Mama Sila Bisalou à qui nous saluons aussi en passant, ba biographie ya ba Dina na la douce, ya ba Irsile Pechanga, ya ba tonton Bobo Manoko les présidents que nous saluons en passant, biographie kandenge zalaka tonton Loulou de nous, donc biographie ya Batu Ebele, ya ba comédien Ebele, en tout cas ezakuna bokoki bokoti na bino kandenge zalaka bolandi ba
biographie, bo sali moi commentaire et puis bo aimer pe vidéo et ko sunga pe kitoko makasi. Alors la famille pour que to kota vraiment na makambo na biso ya lelo ya Daeli ebele ya batu vraiment bazo zela réponse eza nini, est-ce que Daeli asi ya bali to ezalaki ndenge nini. La famille pona kolongola vraiment ba confusion nyonso na système a bien ka ndenge ezalaka nanu Daeli abali te donc Daeli nanu abali te. Bomoni mariage oyo ezalaki mariage ya film ba théâtre ka ndenge ezalaka donc basalaki nde mariage na tonton Pierrot na film moko. En tout cas film wana pe ezalaki kitoko makasi, je vous dis basalaki nde mariage na film wana. C'est ainsi que batu ebele tango baye komona ba photo bakomi kotuna soki Daeli abala. Non, Daeli nanu abala te. Daeli nanu abala te, aza nanu kandenge ezalaka mais aza na ba engagement na ye. Toko kota penza en profondeur les jours oyo tokolobela biographie ya Daeli, tokenda na makambo nyonso malembe kuna nde bokoyeba penza makambo nyonso ya Daeli, bokoyeba ekolo na ye, bokoyeba niveau d'étude na ye, bokoyeba Daeli alinga nini, donc sepelaka na nini, azalaka fiancé to azalaka engagé to ezala nde nini. Donc jour tosala penza biographie ya Daeli wana makambo nyonso ekozala na poasaka nde tolobaka vérité. Donc nyonso les jours wana ekobima mais ya lelo ezalaki kaka ko éclaircir ka ndenge ezalaka ke non Daeli abali, bandeko Daeli nanu abali te, ezaka makambo ya filme. Donc ezalaki ka na filme nde alataki na robe ya pembe ka ndenge ezalaka, robe ya libala. Après bazuzwi ba photo ale ba photo ekomi kotambola sikoyo lelo ebele ya bato bakomi na ba confusion. Daeli abali te bandeko. Et puis eloko oyo il faut toyeba bandeko tozala batu moko ya ko encourageaka ba comédien na biso. Bomoni Daeli mikolo oyo en tout cas azo briller, ko briller otolobaka ko briller makasi, azo jouer totalement kitoko makasi, azo ko s'incarner penza na ba rôle na ye kitoko. En tout cas aza mwasi moko oyo il faut lelo biso, il faut lelo société vraiment et encourager penza to mona na batu mosusu omona ta na Facebook amoni photo na ye, omoni mutu mosusu mo commentaire moko boye atieli ye do moko finga moko boye oyo ezo sunga te. To encourageaka bango neti ba Daeli oyo, c'est elle est encore une jeune fille, donc aza nanu bandeko akoli te, aza kutota dans les trentaines te aza kutota dans les trentaines te wala kolobaka vérité bandeko. Mais to mona batu mosusu façon donc soki batia ta moi vidéo photo na ye ba mosusu façon ba critiquer ye, la plupart de personnes to mona za ne basi kutu mibal bazo kipe na bango te. Omona ka mwasi batie photo ya Daeli boye, omoni mwasi moko boye akoti na ba commentaire akomi kofinga akomi koloba biloba loba ezo sunga te. Neti ndeko mosusu amona kika photo oyo afingi penza yo star mobimba olata boye na jour à mariage na yo ata bino moko avant au commenter omi tuna nanu ba question, est-ce que eza jour ya mariage libala penza ya Daeli to eza ndenge nini? Est-ce que soki ezalaki penza libala ya Daeli façon o ba maquiller to suki wana lata ki jour wana, est-ce que Daeli alingaki alata bongo to robo ya lata ki jour penza o tolobaka jour ya mariage de rêve nanga Daeli akoki kolata bongo? Donc ça se voit déjà que non eza makambo ya filme yango alataki bongo, maquillage ezalaki kutu ya malonga te, ba perruque pe eza kaka perruque parce que toyebi ke soki mutu asali mariage donc mona na elongi echangeaka, makambo nyonso echangeaka, omituna eza nde mutu oyo to mutu mosusu. Maquillage pe eza maquillage, suki ezalaka nde modèle na modèle, robe mutu nyonso azala na robe de rêve ezala bongo. Sikopo na batu mosusu en tout cas na kamwa kita na moni commentaire wana lobi Seigneur pourquoi totika ba makambo wana bandeko, totika ko finga ba comédien na biso, totika ko décourager bango to ko détruire bango.
na mwa maloba na biso mwa ba commentaire na biso ezo sunga te eza bien te bandeko. Daeli oyo azo jouer kitoko makasi, azo jouer bien, et puis c'est une femme qui est aussi posée, aza posée moi sur yo. Toko tata na ba rôle oya jouaka omona ke cette femme est totalement posée comparativement à batu mosusu ndenge bazalaka. Moi omoni kana elongi omoni ke mutu oya za penza agité na vie na ye mobimba. Mais avec Daeli, c'est une femme qui a tant de logique, qui a aussi tant de principes. Donc aza na penza na ba principe de vie. Aza mwasi moko te ke a koti déjà opportunité eza wana komi kosala bisala sala te. C'est une femme qui se respecte bandeko. C'est une femme qui se respecte. Alors soki moninga zo se respectaka biso pe to respectaka ye. To encourageaka ye pe. To kotaka te na ba mo commentaire moko boye okoti kaka obandi ko finga moninga, obandi ko loba biloba loba ezo sunga te bandeko. Ezo détruire bango, ezo détruire ba esprit na bango, ezo détruire ba âme na bango. Ezo détruire bango mingi makasi. Mingi penza makasi. Eza bien te yango to mona kutu na ba comédien mosusu soki olandi ba émission na bango. En tout cas bazolela mingi. Bazolela mingi ke musalo oyo vraiment c'est vrai et apporter bango biloko ebele, mais musalo oyo pe esali ke ebele ya batu ba esprit na bango ekomi moi kokita. Ba esprit ekomi lisusu bien te pona mafinga batu, pona ba découragement ya batu. Mais de l'autre côté, to pesi pe merci na batu oyo bazalaka wana pona ko soutenir bango, batu oyo penza bazala wana pona ko matisa ba moral na bango. En tout cas, bo continuer ko sala kandeng bo salaka pona ko sunga bango. Bo continuer ka bandeko. En tout cas, eza bien to décourager penza bandeko oyo misala na bino zaka ko finga batu. Wana to décourager bino, eza bien te. To zala bana nzambe. Tozala bana nzambe, Bible zoloba vanité de vanité, tout est vanité. Ma finga na yo wana ba commentaire na yo wana ya mabe ozo sala. Soki lelo nzambe ya bengi yo na loba kango chaque jour. Soki lelo nzambe ya bengi yo alobi junior. To yo soki linda, soki nani, lelo eza jour na yo ifo kende. Nzambe atuni yo na mokili oyo na tinda ki yo. Eloko nini osala ki na mokili? Okoyebisa nzambe nini? Na kenda ko évangéliser ton peuple. Okenda ko évangéliser peuple a Nzambe te. Oyaki na mokili pona ko finga batu. Oyaki na mokili pona ko décourager baninga, pona ko kitisaka ba esprit ya baninga wana eza bien te. Mosusu to mona lelo ba pasteur ebele ba okota na ba réseaux sociaux pona ko teya. Eza te ke mutu nyonso pour que a évangéliser batu, il faut kaka teya te. Batu mosusu omonika na commentaire façon na yo ko commenter. Mutu mosusu aya atangi commentaire wana zui mwa eloko alobi tala commentaire o vraiment sungi vinanga. Na bando leka kutu ba moment difficile mais commentaire oyo eye vraiment komatisanga moral. Directement au sauver moi âme et pas ya Nzambe. Wana kutu esengo makasi siko soki yo zokota na ba commentaire okoti na ba page ya ba Facebook, okoti na ba TikTok na ba commentaire ozo finga ka batu, ozo lobaka makambo mabe, okoti boyo zongi babe na mabe bandeko. Soki bandeko pe mosusu bakoti batangi ba commentaire na yo wana ozo détruire bango. Eza bien te bandeko. Eza bien te na osenga na bino nyonso tozala na bolingo. Toyeba surtout na mutu ke vanité de vanité, tout est vanité. Un jour Nzambe akobenga nga na koyebisa Nzambe na nga nini. Un jour Nzambe na nga kotuna nga na koyebisa ye nini. Tozala bato bolingo. Tozala vraiment na bolingo. Soki omoni ke na vidéo oyo makambo ko commenter ezate. Landa na ka émission osilisi na yo tieka j'aime ka ndenge ezalaka osabonner pe o partager. Mais ceux qui ont moniqué natia moi commentaire nanga pour na ko édifier peuple de Dieu. En tout cas, ko sala pe kitoko makasi. Et ko sala penza kitoko makasi. Bande ko to zonga na histoire à Daeli. Daeli nanu abalite. Oyo ezaki nde makambo film dans théâtre ba tournaki na tonton Pierrot moi sina mobali. Donc ezaki somo libala ngo. Ce tolobi libala ngo ezaki vraiment somo. En tout cas, théâtre wana ezaki totalement kitoko.
eteyaki bato ebele vraiment ya bato bateyami na film wana. Ezaki vraiment kitoko, mais en réalité nanu abali te, mais azalaka nde na engagement na ye, azala penza na engagement na ye. Yango bomona aza mwasi moko ase respectaka makasi. Omona ye teke o na ba live kingandi o boye abimaki akendaki boîte de nuit, abimaki akendaki fête kingandi te. Daeli okomona ye te bongo. C'est une femme oyaza totalement na ba principe, aza na ba logique de vie à kosakana te. Et puis une chose aussi à savoir, c'est une chrétienne. Donc makam na ye nyonso atiaka ngo epa nzambe, asambelaka mingi makasi. Ye pona ba makambo ya théâtre oyo eza donc eloko moko abando sepela nango depuis bomwana penza. Pona ye alobaka ngo chaque fois que na koti nanga makambo ya ba théâtre eza teke na kota pona koluka mibali to na koluka soki nini te. Ezalaki nde rêve yango akotaki penza na ba théâtre. Alors bon minimizaka mwasi oyo te. Aza mwasi moko ba caractère ebele ya ba qualité surtout ebele on alobaka chaque fois. Donc aza na ba qualité totalement ya kosakana te. To respectaka ye, c'est une femme encouragée. To encourageaka ye, to souteniraka ye na ba makambo azo sala. Ba film azo sala ce que moni na film Daeli a tourné aza. En tout cas, ça là moi commentaire à kitoko. Une façon ya ko soutenir ye, une façon ya ko encourager ye, une façon vraiment ya ko sepelisa ye. Ezalaka bongo bandeko. Ya biso tozala awa pona kopesa moi conseil, to sali analyse na biso, to pesi bino pe information ya kitoko kandenge ezalaka. Chaîne na biso ezalaka chaîne ya bana nzambe. Donc yango bomonaka mingi na émission na biso tolobelaka makambo ya nzambe. Chers boutous, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin ya émission na biso kandenge zalaka. Donc tokomi peza na suka bon partager. Je m'excuse d'abord vananga eza kitoko te mikolo yo ba flou et betinga makasi tala kaka malili esi ebandi kote na biso.